lunga yaya ata balukaka kofula mango banda po banda ma chérie po mona ke ebakisa luka pasi likolo pasi po bando banda oyaka kaka kosisa soi bando banda kolobela biso ndenge aza ndoki ndenge première dame aza soki des fois ndenge aza yaya elongola ye na kiti wana te basaki na Hermès elongo eye te koma ya yo pete na ye wana grade ki première dame bokabona ngo mpe na katikati te eyaka ya ye. Ça veut dire ma chérie Patrick Bekanga, je t'ai salé. Ça veut dire maman kendo somba bakisi sala ta provision ya 1 an to pema parce que yo soza na manque bakisi voilà ozo kosa ono kosa take babenga ki na téléphone ozo ya kokosa bolingo Zaire bakosa kata ke babenga nga na téléphone to comprendre ta babenga ki na privé mozo ya kokosa o batu bazo salela nga ba live na kombo ya Denise yango bato ngo banani maman postele biso ba vidéo ya batu wana bimisele biso 3 personnes différentes na 3 live ya mois d'août obo fingo na kombo Denise o epoussé o yo finga ma Denise ezate yaya pour réseaux sociaux ko ta ndingo tambola ngo réseaux sociaux mo biso so to tambola ka réseaux sociaux mo bimba ezate Nemo yaka ofinga bato yo ofinga ngo nga mibali bakima nga onanga mutu mibali bakima na yo mutu vanda na kizenge oboti so bana. Je préfère kuna lingi mobile moi série aboti singa kimi. Je préfère na lingi mobile moi to kanta kimi kenaza na mobile moi kizengi. Nga na boko la kaso ekampia ke beti biso na fingi première dame mobile yana wana eloko olobate po soye tange. Non kokate. Ma chérie, on a charge à mobile wana boko la kaya kizengi. Ma chérie, occupe-toi de tes oignons. Ngolo bisanga français boy na koti sina ba oignon na ba épices na kati ya français yozo mona te ki hein ça me prend la tête les kamni dans la poubelle on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Donc, nenge ba mélange ka torchon na serviette te ne bomo ato ba finga ma Denise banda le loti lobby bokumaka jamais ba camarades bokumaka jamais ba collègues. T'as bien prononcé, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ça veut dire on ne mélange pas les premières dames et les madames normales, ceux qui posent à madame ou mademoiselle. Naibité ceux qui nacho célibataire marié pour aux hommes au bord là ba jigolo lo kwanga do naibité nacho wapi so ipozo lukalukozo me kanzoto en tout cas naibi non place nacho té quand on bien ne mélange pas. Oui ma chérie Oko cité donc bébé bon on mélange quand on a maman Denise té ata lelo lo moi première dame ma chérie bozala ka niveau monté po étape oyo leka ya kokonza mboka na monene lokwa Congo ti yo leka mo ya biso basuki ya pembe ya déjà bari de ko ya biso on zo pe chance wana te okozwa ka pe chance wana te parce que à la base aux non sito moi chérie que la première dame tout ça joue tout ça compte bino boye ba ka batu yela batu ka ba le passa lokuta bino boya akana ba pali passa lokuta to yebi azalaka yaya ka oyo yebi azalaka mena kilelo niveau noté niveau noté collègue ba Brigitte ya ba maman Antoine Sassou c'est pas ta copine maman so ozo chance yo ka vona yeba ke eza chance yoko tu faut qu'on misanza mais que na yoka ta voix première dame to nationale il faut qu'on misanza mais pour pesa mina motu nyo sauter maman mais ko kanzate ko za spécial ndenge nini et bosco bana o maman Denise kindo ba ofeli o akinda na ba ofeli ko yede bango ayamba ba na nzoto c'est que bana na ba mona ke biso o to ba papier ko bango ko to première dame ayamba ka bango ba bébé ba bota mana bu bébé na maman Denise ina hôpital a memi c'est que moi na so akoli
aosolisa bato te po ye première dame amemaka ye na bobebe, ça veut dire qu'aleki babebe nyonso oyo babotama na ye nzela moko bamemaka ye. Non, c'est juste grâce wana babenga yango nde chance, peut-être wa moponami. Et bino boza bato oyo tellement que wano zo bazo bozui même occasion solo na première dame. Voilà comme pour na yo kanisi so ye na réseaux sociaux to solo la kine boy alobaki boy Sylvie Mulumba boy asali boy yo ka esko changer le côté ya yo ebi pe biso ba congolais. Oh eko changer et le côté okoloba lelo lobi lobo kuna bezi muso ebimi to bosani na biso mais ya tikali ka première dame. Donc les torchons restent dans la poubelle. Voilà. Les serviettes sont dans la cuisine. Moi je peux pas me mettre avec les torchons. Les enfants des folles qui sont malheureusement nés dans la poubelle avec des mamans détraquées, moi je peux pas leur répondre. C'est ça, même si on entre... Mais ma chérie, là, t'es déjà en train de répondre. Yo, on a pour ma français en haut, hein. Oh. Ma chérie, déjà, sans qui sérieux, t'as pas le temps d'insulter. T'as pas le temps. Au moins, pour moi, déjà que ma Denise Nevon, et tu es au place ma Denise, le bien, t'as un imbécile, tu as traité mon tout de rien. En que ça, n'en t'es pas un niveau à ça. Na niveau za a même pas na droit finga shege na kitu wana ndenga vandeli pete bon ça peut que étant que première dame ata ok ko visiter bato na hôpital au moni pe ele ko lo mutu ya kopola yo koko yo kamo qu'elle était parce que za première dame. Ma chérie nyonso wana ils ont tout un coaching. Bozo comme un good live connexion za mabe connexion baby. Bon comme yana na connexion baby. Connexion baby. Te, ce qu'on va comme un good live ani mboka ça mta comme good live bloqué. Good live ani yon beaucoup comme la belé bon. Chef Sandra, merci pour les cadeaux maman. Oh, merci beaucoup pour les cadeaux. Oh, toqué Dubaï. Cadeau à Dubaï. Dubaï. Oh? Ya. Yo, mutu soi-disant, on a mutu à niveau. Mozo, on a facilité au finga, bah, tout cas, le quoi, biso, bah, illettré. On a un langage facile, il y a manque à respect. Soit-disant intello, soit-disant bien éduqué, soit-disant niveau. Ma chérie, niveau yondo kolobate. Niveau yo kolobate. Niveau biso monde na misu total ke ye penza grande dame. Ye penza niveau même façon koloba. Yo moyo kando zolo ça c'est vrai qu'il y a un bon site qui se ne respecte même pas. Parce qu'il y en a des sites où soit se respecte, un bon site qui se respecte mais yo penza osa un bon site mais qui ne se respecte pas. Donc terre à terre. Wana ozolingo distraire bato Afrique ndenge olo bana français bakadiso mutu ya biso sko torana poto na bango ba français torana mindele bango moko nde bachu ba biso batonga nde ba bengisa biso na ba rendez-vous ça veut dire français na yo ma chérie et autres rien du tout rien au moins complexe wana sans ça ba vidéo bon tindela ngo bato Afrique nde batala biso te. Pour bangonde na Afrique so yoki yo ba français ba loba tantina na on dira tanga biso tozo bota bana ba bota ma kutu na ki classe T. Déjà maman s'il te plaît ayebi déjà s'il te plaît pas sengelo kwa yebi déjà sans ba ye ko lycée na classe. Siko yo zo ba français moko à terre ozo sangisa ozo kangisa. Pour ngomi chonzi mutu mwa malonga Tiana kisasa wakana komi nini po sala nini otanga na école nini po bino bwaka ba mito boyaka kaka moi j'ai fille moi na kingani j'ai fille collègue nanyo moi na ngana kola de o mona komi nini po biso sotokoli na kini o mona komi ni nga koli na lingwa la ki avenue Kitega numéro 258 et pas général Mokonzi ngana koli wana
na bota mi pe na Lubumbashi na kan lido po papa na nga ki soda pembeni ya Jekamine na Lubumbashi na tangi na école le Bambi 1 ezaka le Bambi 1 na le Bambi 2 na yekini na âge ya 6 ans nde na yekini tina nde na koma mama mobimba bwe na kini na famille mokonzi yo amona famille nini wa mwana ya avenue nini commune nini na Kinshasa na quartier nini boni bosambwisaka bato bauta ba intérieur boy mpona moni mwana kini mote oyo akoli na kini akota boulevard akota bamatonge akota bayiba nini bamatete akenda banjili bamasina akoko kosutuka ndenge yo osutukaka te olengaka lokwa motu moko boye baofandisa na kiti oko kovanda te oyo ya comportement bauta ti oyo tobenga bino bayangwe na kini wana comportement bayangwe me malheureusement ta koto omemi mpe na poto bayangwe bwaka kaka nga nazalaka nga nasalaka ya yo sala wapi bakamarade ya seri no bakamarade no banani oyo bosala na bango na commune nini na avenue nini adresse na bino bwana famille ya banani po era Mobutu tondo okola nde na kombo ya bafamille era Mobutu ezalaki nani mwana bada bombole ozongi boye ote famille wana famille pembe olingi okende boye te famille ya mwana banzunzi wa mbombo ere biso tokola ezalaka mambo te oyonga Karine Mokonzi te eza mwana général Mokonzi yo siko seri wana na famille moya ya baba iyo ndo zoluka obimisa mutumu olingo misalo nzeye mutumu wa malongo nzeye obotama na papa malonga na mama malonga donc onzeye bwana famille moko asima chérie apaise toi oze loko te rien du tout nde nolo bano rien poussière oze loko te tant que na famille no yo mutu bando sala kombo alors camarade no aza ate po biso to seba kombo te biso pe to kuti ba papa e moko abundia sali kombo komba oyo zo bunda normalement ya komba tata boti yo nde faki a aider yo okola pe na kombo a famille au tout rappel tout le je viens de la famille mon père fit mon oncle était ne biso lo to komona ta ba komba ba choisir ma tata po aza prêtre yo mo zo na famille mo ba baba oyo kuti biso bato na ba famille ba kombo bien assis yo lingo yo loba place biso to loba yo polo olo etant que qui olo etant que nani une congolaise oui et après et puis sur monopole yo finga bato parce que t'es congolaise pour bato yo zo finga yo l'équipe on oza congolaise to yo l'équipe congolaise nyonso na souci ya mboka yo pour déclarer pour défendre mboka noto oloba mambo ezoleka bien te yo faut contre na ba vie privée bato poza nani pe oleki bato na nani oso sa nini na vie ba bijou nyonso olataka na mbongo osenga donc nayebi so nga na yo le fufu de même badi nga nasenga na réseaux sociaux yo na coulisse on vit de ça ma chérie osala na société ni même na poto abiso tokendaka même bakayu to na bafiche de pe yo osala wapi kaka na Belgique ona mboka mundele osala wapi Mukanda ozui na sima qui combattante. Donc na ki yo moko étant que moi c'est rien du tout 0 fois 0 plus 0 divisé par 0 moins 0 égale à 0. Na ki moi si na yo. Yo koko finga pe mutu neti ke nini. Na nini? Mukando ana ona no soi-disant na ki combattante na sko na ndenga mboka. Ndenge bato misusu biso so to bunda to boka bango no lukata mukanda na befort no te yo yaka na kombo mboka na makambo nyonso donc moi bijou lati na compte mboka pozwa ki mo occasion ko sola ta na première dame no lati ata moi bijou na vina ki moi si na yo étant que moi si ma chérie bien c'est ta vie ya or o yo somba oyo sa vidéo ma me foi la école no tanga na Kinshasa yena ba camarade no otangela nga 3 camarades ya bana baya po kotanga to na bisoka ba génération mo po so zana mo kola nga ozanga na ba karenkel ke ngape na ba tranquille ke no to na bisoka ba na série mo to aba ninga po bolinga pe ki mukolo te sko na ki baninga ngoya ya oko yela nga ba classe na bino ya ba famille ya po to zonga sera Mobutu po nga no sera Mobutu biso to botami na ni série ya Musée ni ya Joseph ni série ki Sekedi ngana yo Mobutu do era Mobutu ya ki ndeka ba ya ba famille ya ba ya
Yo ko nga 3 kombo famille ya ba camarade na yo. Ya era Mobutu. Yela nga kombo be ekolo tanga ponga na Lubumbashi na tanga na Libambi 1. Era na Kinshasa na kili sebo sanga ni babenga ninga na kia Tene de la Gombe. Babenga na sisa na la Puisette. Tu veux la Puisette na Notre-Dame. Moi so na Notre-Dame au côté avenue Prince Wana. École moi ezaka la Puisette et le côté rabatu nyonso babenga na bona ba école. Si na Tene de la Victoire na tanga na kota classe na kinanga la samba. Donc, on a dit na classe na biso. Quand on a 4 ans na classe. Na ba classe na biso ti lelo ba vivaka. D'accord? Na batu na Kinshasa on a ba musicien o ba yemba ka ba papa Hervé ba Gilles ba Bincleton ba Selo ba héritier ota na koli na misu na bango. Non bima mabele na misu na bango ba papa chéri jibe piana ndenga zotambo na ba dade mpoko na ya papito mbala na gimo konzi bango 4 se ba ye pa na biso tokenda ko soigner la en école tozo tout à tolo na lycée bosangani ki oui jiba zaki pa biso papito mbala dade mpoko gimo konzi ya yo wapi baya ni dembo baye shize zindo na bwa kaka baya na ngaba moni ngande na kuli ya ko pona libanga tempo bango bazaba balinga banzembo ndeto ebaina bango te ye shize zinda penza abota na dade mpoko dade mpoko c'est mon frère parce que azaki pire gi bando tambola 4 ya gi jibe dade mpoko papito mbala bato bayebi histoire ono luba il y a 30 ans passés ceux qui peuvent 20 quelques passés bon luba ke Karina ko cité Jiba ndota mbona Jaguar ya gris po mona iba tambola ka bango 4 wana sikomoni série wana nanu bazo savre ba jeune ya dade mpoko swa bimana Gisèle Zinda donc Gisèle Zinda belle sœur nanga ya Annie Dembo wana belle sœur nanga to ana relation te bato te baza ya Gisèle Zinda ba fia poto ba surtout la Karine te bango ba monanga sana zana mabele ba monanga nde na okola na kima banda ko ba obeta nga bango ba yaka sikokini ba monanga ebongo do ba ba grande sœur nanga ke bayaka kini alongoli chemise aizongi poto atikeli yo na tikali ovimba na nango po biso tokoli ba série ya so bwana ndeko na poto atinda bilamba na ebite série na samba so yo zakana na kingasani na ebite so zakana na kingsangani na ebite so zakana kota mata d'hiver oke kota barrage a inga kota ba courant olukana no longola ba zemi na ebite série no zaka wapi mais non nga kana biso ke moni série biso tokola bwana yana poto so ayi quartier ningani il faut wala ta bilamba sika po yana binwaye yo ana ya kana poto yo po yo bandoloba pe na batu kote batu ba loba yo po loba yo yo zata na famille yo tout est la tolo na poto atakota mama bino to kota tata na yo ozana yo ali konza famille siko yo wolingo michonzo bwana famille moko stable on dit na famille tout va bien ma chérie quand on a oka ba voice yo mono na bande ko no bolinga bo bomana bo se trahisa na rapona mbongo famille panzana liko mbongo zo mona peke ba na soif mo na famille mo bas étage ngapolo kwa na kanami na français bas étage au Sandra okolia bas étage ko yeba na nyonso no bando choka bas étage yo yeba konas yo zanani entre de faire les gays c'est pas avec eux. Hein, maman? Bon, je veux maintenant tout reprendre parce qu'il y en a marre. Hein. Il y en a marre, ma chère madame. Comment expliquez-vous, maman Denise? On nous fait un abonnement, yozoni, maman Gamabomo. Comment on a éduqué là? Aucune do quitté. Maman Denise a fingelo wapi. Atindi batu ba fingelo wapi. Yella biso batu wana tala Sandra. Ba vidéo nya soto cha na réseaux sociaux ya karabadat na ba na ba année na ba jour et chaka. Les londés to zaboué au posté nga 3 vidéos, il y a 3 personnes différentes au basali lieu ba live na mois d'août oyo au ba finger na kombo ma Denise yango yo ye ko répondre ba au fingi ma Denise en tout cas c'est ba zate Sandra to fingana to ko fingana ko finge bo ma mutu te po bando ko se la pe ma Denise ma mo bando finge elongoli pe ki première dame te. Loko yo posa neza to baluka na poto lelo no na yo fingo te lelo na yo ko peso ka ba devoir po oza un bon musenzi
yango un bon movila bino bato bokola na ba province bozaka olovu melata na kini balongoli mba mo kini se retrouver na poto voilà les retombées wana on a vertige à poto ondima raté pour être nga mwana kini na kola na kini nga na cause vertige na poto tena bando sa mambo mobwe to ba bando mona na banganda to na ba terrain to pona laksa ba tuté yaya na vivre de na kini ndenge mais bino bato uta direct mboka même pas un an à Kini, on s'est retrouvé dans Poto. Mondele Oyo Banotala na série à Louis C. Clark. Mondele Otala na film à Kim et Lisa. Mondele Otala na film. Oyo mona ba en face yo mo penzo ku matara traîna Mondele. Okomo mono nzeri yo kufa souté. De yo komo mono nzire après awa ba mo ke lola. Ma chérie, lola tête aux anons na samokili. Tozana noa pour nous avons na pression nze mutu mo bozo mata kwa na assurance alola oza pression nze yo coopérer na ingénieur sosiko na bois ke ba matière na lobila ba na kendo ke wapi wapi so sto na samukile olga menga ma copine je te sali wapi tel logo yo mutu na âge na yo o surtout que lino ba choko atunga est-ce que ya bata âge no pour mo pe ko mutu mboka yo mona teke bato bazwa bachoka batonga e aba mike o remarkate ya bana na nyoso bo sutukela succès o babandi succès bango nyoso monika kuna e pa SL e pa San Sarah taille S o mona waka kuna we za deuxième cure nanga we za troisième cure nanga na ye kozwa boluka succès boluka koyeba na boluka matalana ndo moni bakomo simbisa banzoto partout neti ngape ya mwana kini bo mwana kini ngana age na poso ba chuba ngatonga na tela na choko tena ebiki yana ba conséquences plus tard mais muto aza poso succès muto azolukani azana na vertige wana nde youth donde bando ko mo chuba mwa tonga wana ya choko misise se leki ya vera o mi mona ndeni yo zo chuba yo ko chuba ngape camarade na opakola savon noir yo zoma teke ba choko on qui est après on zoma teke on ange ensemble na ba choko pour nous ba mboka bolingo yo ka conseil te o choko mikolo e komi ya tonga okemba mozo ba teta msu dans 7 ans 10 ans conséquences ni yelo na nzoto olingo yo ke loko te soko mi lokwa kizengi osoko mi rouge nzoto lembi pete de quoi maman mo mukolo na biso batuto yaka minene biso moko so ndenge ya munene na vandeli vitamine so pe ndenge na lata roba soirée na kondi libumu ekoti yo biso batoko tuto do biso moto maîtrise kana choko na biso na santé na biso yo ano na problème maîtrise wana na machacha pour bala nene yo pour bala nene tala yango oyo ne bakosaka na mboka ke soki poto yekola français bato bango me ma chérie omoni biso batia motu bakato biso toyekola bafrançais a classe te bafrançais ndako mpo biso tokoli na bo ya vida d'accord bovandaka na ndako basoda na porte bagarde du corps donc soki tobima na bafrançais otengama boye eyaka nde babota ya mwana oboti motema te baolaka so nzela classe boyo mpo so osepeli na moto aforma moto awera obina alanda nga wera kana na samba mpo so ezalaki tolanda baconseil ya baparent na okozala na temps te na répondaka un mosendi lokwa yo un mbokatier so na ide papa na biso azalaka ide o papa na nga azalaka na mpo na nga ma chérie nga na cabinet na toge nazokata makambo neti yo mona kateli ata 10 ans na prison nga na tonga tokutana kaka na toge balinga fi mwa kizenga uta mboka mba mwa ye Belgique wana na tuni eleki expliquer nga afinga bato l'occasion de rien on s'attaquer na première dame mbala mona betika nini mais ça boum avocat na engelo na biba boka avocat kuna allez ye 10 ans côté nga na tonga tokutana normalement sur na okaba conseil papa biso yo ka essayer ça ouais c'est sûr que tonga tokutana ato solo nzinga na camarade non tala mona botama ano na nom de famille te akoli ya yazala eloko te baleki na eloko te yaza lokwa mwa likonzi ya famille azolinga bima mwa olinga misala lokwa tout va bien yo komona elongi no yo tout va bien Sandra
Comment non, il a que rien ne marche dans ta vie? Et président Souké Zaraso, moni rien ne marche là que finga maman Denise, moi batalanga, batindelanga, moi Flair, moi Nini, basa la bouita, m'sou ba okyo kabilanga, moi bon, ma chérie fini la récréation. Récréation ici. Je te connais, je sais comment vous fonctionnez. Avec les idiotes qui n'ont pas de fesses. La métisse, on a un tala moto ono basko ana niveau ko le kabiso. Moto o ana niveau ko le kabiso déjà ko benga moto il n'a pas de fesses. Donc on a que ana niveau parce que même nga Karine na kata ba classe je n'avais na kito je ne me permets pas. Ya on va ben sanité. Na sona kama kasi na sa rando menana manduba no ba jamais na ko koma na niveau na lobate na moto face. E banda ndini. Non, comment on a ndeni? Et bien on protéger ni. On a protégé ta combat mon condit. Pour nous tabaler qui n'a pas bien nga ou ya Karine depuis qu'on commence le baba bêtise. Donc je préfère na soin na moto. Je préfère na la fille à rendre dans le problème mais on y a soit bengi bêtise mon angé bimate. C'est que soit disant yo moto à niveau. Yo mon mi loquer la place non na. Quand on a mis yo okay? Au fin de bazanga ba face yo mi luki la place na yo pour moi que va tourner vite et ben ça que c'est mutana ba face ndé après ba face c'est ça l'année et ça l'année pour moi que tellement que t'es bête et bon bino ba tamboka ba bon bino surtout que la présence physique hein ba signyoso bana ba lianso bino ba ba bassin pour la yoko ça na fait et après ce que tu as fait nda seni nda za double ako mi balé wa zangi ango ndé ce qui santé contaka grâce continue nga comme ma première ministre tala taille na ngo maneke donc ça veut dire taille contracté c'est la tête qui joue. Et vu que vous avez tout vraiment ça se voit que vous êtes bête t'as le côté yo qui au touché t'as le côté chez ma canisina ma banzo donc vous sentez terre à terre un bon bocatier en disant même pas qu'il y a poto soit se retrouver na poto voilà zo se défouler voilà alors ça soit un projet de ma banda ko kanisa na vie là vous ça va rêve non donc rêve des aka un journal bana ba taille bana ba nité et ma chérie quand des fesses on va commencer son na Turquie bon gratuit même. Si on t'a gagné 3000 et un mois pas coûté na air à solde à foutu pe 1700 à zui bassin baba son pesa yo tenga ma est-ce que mon tout penza na poto encore beta li solo wana bato Afrique ba surtout que la face na biso na poto côté mondela zo sala na litoi moto ape libele nyonso poso mais mondela sali pe na libele tele mingi ayo kilo bila mutu kombo a fait ça et net seni pour mutu nyonso ça pour ça fait fini nyonso na poto okangi ça penza 1700 na ina mbongo na biya ke Turquie ana poso so moni mutu libumu ekoya seke yemo kwa lingi net ba biso boito anda ko bota tende to bota boito tika libumu na biso munene poso mutatalinga bo libumu na ngia témoignage ay ba ke kari libumu munene ya po na bota. Et maintenant c'est ici où on le bâtiment ba face ba ventre plat ba nini mais ma chérie on est blanc ba zoba on est blanc ba zoba so yo ba zo bête ma sola fait ici ko moi ça m'a compte au lobani pour ana le beau côté le coloté kingoté maza première dame en France et bon sur le mambo va faire bon sur le mambo va venir on n'a pas le temps. Il y a batala ou ana misu kitoko azana forme bien azana non ma chérie c'est la tête qui joue. D'accord, on a prochainement pour bien on a mboka bosout que là on a bataille mais ma chérie je te rappelle à toi on a mboka t'es là on est en Europe mondela sac à tout ok à éclaté oh snap et soumaï n'a dit d'abord que quand on a un magasin un bon moi je vais vous expliquer à tout. Pour moi, je suis mytho. Si vous avez un Sylvie, vous avez un magasin de bon qualité. Vous avez un latin bon tata nayo. Na bon gigolo ou yo beaucoup là. Ma bijou na or no latin bon qualité.
Yo kuto la base normalement yo ba combattre faut ba bengana. Soit disant yo combattre bundela mboka mais ba pesa mbongo ndeni no ndima so mbongo olié okukape kuluba na ba collègue na oti. Okuka même pas kofungola ba motema ke atala okosata bango ke ba corrompre nga. Lia mbongo longwa combattant titi. Mozo funga quand même mon yo kokolo na mutu so lia mbongo kongo yo ba 450 000 ano zo yo bite ke yo zo kuna ba part na biso na Congo imbécile na mona tona ba mbomba atako nas yo bi na congolais moko mo se ba bito kabula Congo bi na to zo combien tellement que toze beli normalement to ko bi matana ba 3,50 € na congolais moko mais yo congolais moko ozo so 450 000 yo moko yo ba pe na mufuke na mbongo wa leta. Comment que ça zobo, que ça bête jusqu'à ces points, maman? Avant, bah, t'as pas le temps de réfléchir. Oh, mais avant ça, ma vidéo, on aura 2 minutes. Le gros, on a conseillé, mais on a quand même 2 minutes. Yo, qu'est-ce que c'est zo, ma chérie? C'est yo zo, bah, viens, soit bah, zo, bah, t'es net, et puis tu as ma la classe, mais tu as ma qui boboto. Tant que c'est l'analyse non il y a pour ça on a un complexe non il y a pour ça il faut battre tout botonga donc pour nous bâtir des salades on a mon qui mon zuel on est à battre comme botonga ok non ouais soit des enfants mariés so mbali no linga ko na tenkler suka bongo ti ozo tele makasi na sami sur yo finga bat basa ba vidéo à filtre yo mon sa no sans filtre au mona ande ko ma rouge yo mon sala nanu ça là nos vidéos sans filtrées. Ça la vidéo sans filtre. Au moins que non nion suis à rouge. Comment finga en tout cas ba défaut au yozana mo tellement que zazo ba makasi défaut no ou ba beli no pe moto. Do yo misalo nzo leki. Nzoka vola la so zota la batolo ou kansa yo bona non de mo. Tom su ye écoute défaut ne za moi bien. Tom su ye za moi passable. Mama. Oh. Où sont les filles d'Abino? Les lignes qui ont roulé à tes jours. Tant moto a l'objet à un niveau. Bozoka, moto a un niveau, zo baso no bina film d'Abino Denis n'enke roulé à la té. Sandro Kosi, wana injiro ku finga mama Denis te ou yon la té. Souffler ngana no l'oreille. Injiro ngo olobani. Pona biso okosi. Et puis na tu as des filles. Yaka fingai alongwa première dame nandi mao yo yaka penza fingai peto kama finga ngobiso motoro ba tema Denise yo sukicho ya yuti olo ba net journée net nini ya bando boto matiko mina ajna yo oso finga nani ami melili poison po yo sandro finga kai mutango na mboka peut-être koto utana ba mboka kuno finga mutami buma. Mais je te rappelle, Denise Nianke, on a la première dame, un bon mois na poto. Ok? Donc, on a le logo ya sikati. Souffler, on a atteint un au batama, au fingeni. Pour moi, on a le couteau za mito. On a ni chantage, grimace. Yeah, mais va-t-elle la paix moutongo grimace? Va-t-elle la paix moutongo grimace? Eh! Ya. Borose bumeli ba diamba ba milinga na ebite so za ba kwitse ba whisky donc comme mi mono nzoko mi double ko no lobo mi mona bien kende no loba bo no bangi sa yende no loba boye ma chérie na che en défi il faut ya ka finga to kasko ma finga po yo za kondese ba zo calmer yo mono nze ba bango sando sanza kamoto te. Ozana jumonte o yo finge o mutu mususu okoka koloba mote ezati tout sauf rien nyonso o yo koki osala yeba ki yana bato bakosala mo fois 5 plus que yo omoni kote yo kandano esuka yana bato oke ya yo place esuki moto abandi pe eloko mosusu o yo kosala te bato baza oyo okanga motema sali oza eloko te omiklasaka ke yo kanisa kwana ye yo na mwa kosaka yo ozana injure nini yo finga mama wana oloba nene tini imbécile moyibi gouvernement buzoba ezana tini tolemba toyoka trop et puis ndenge olobi okoya kofinga ye ya mama ngai faut koya
Yo faut soukisanga po kitsanga motema. Yo faut ya ofingi mama Denise jusqu'au mambo yo fingi biso to kokakolo bango te. Biso to kozonza te yaka finga ye. So si so finge to kaka gouvernement bimaka ke Denise Nyanke va céder poste qui première dame. Pour fimo be Sandra finga ki makasi. Ma chérie, ndeno yo neto lao. Ndeno yo kumiso. Mais ce ka yo fingi L'objet de Denise en matière avion. À qui est-ce qu'on représentait Congo étant que première dame? Ma chérie, ça veut dire que l'autre côté. Et l'autre côté. C'est quoi ça? Et l'autre côté. Oh! Ma sérance, courage, na éviter ce boulot kotango. Ah, bien. Kola yo la muke mi pesi assurance au boti pe a confiance que so ki bo Denise na kwa ko fingo ya yo ko finge loko te ya sikezate o bandela kama mboto luba ko monika bembesi banyama batufi mama na yo papa na yo ndoki fiali babe o monika auto luba luba de o répéter ya yo ana gère siko yo la biso na dictionnaire izate oh yo mi ya dictionnaire o yo ko bimisa biso so to tika la bouche be exactement on appelle sur assurance na biso penza exact do yeba ke oh yo sala wana na mama Denise ba borsa ngo plus que yo baza comment côté kanda ne sukaka ya ba trop multiplier fois 100 même baza ko beta to lote ma chérie comme assurance wana na éviter sur m'tando filmer ou m'taper ça assurance wana na éviter nga kanse ko to lubakoto mona mande dizo bete makofi lapa ofinga ah ya ba ko finga kande biso to finga ka batu mikonyo so to swana ka batu ampe bakufati yusko yo finga obimsa moto yo bando finga liko ama finga moto ezo zikise après yo aussi ça tellement ozika mingi lobi Sandra na déposer PTO okosi na mettre un défi yaka finga ma Denise Longwa première dame. En tout cas, quand on a 8e mois, autant quand on a 9e mois, ce mois, c'est chaque fin du mois, aux allées la bande génique, en tout cas, l'accent qui moi sinon. Pour n'importe la qui ko finga, na moni ko ade assurance ba ma finga no mo bo classé, peut-être yo commissaire mo eza fin, yo kanisa mo eza souka mais ma chérie, nga na va na réseaux sociaux disait ma finga, je te dis ya ma finga monte zoksa moto. Ma finga monte et kanga gorge moto ko mela fufute ezate. yana ma finga moko te longola ba projet moto soko zaki na rendez-vous bima lobi po ba finga lelo ko annuler rendez-vous ya ezaka na honte lokuta po soki ezalaka mebiso oyo tobota te likwa mafinga so mafinga banda pe akosisa via moto ya mebiso otoni atata ba poto te poto aka ba fia libabe soki pe mafinga sa ya biso ba o ba sans adresse nene na vanda pe boitende na vandi ne bonga no sa live à l'aise muto tokelinga muto sonelinga ntui azate muto ko yisanga kata azate d'accord pour moi que ma finga et ça que loko te elongola ka grâce à muto te elongola peta muto te nga monon représentant donc avant notre que gauche droite moi ndé na vanja représentant ma finga Diana biso ke wano kosi. Wane loko fingite. Mambu nyonso finga elokuta. Oui, pour na réseaux sociaux to kosela batu makombo. Nanga mona kosela ma mester ngalasi. Même pas 48 heures. Donc ça veut dire wane loko finga madeniste ya sika. Exact? Oko répétition na répétition. C'est tout ma chérie. On répétait nos gags. On le retient. Non, mais pas kumboka combien d'abord signaler live. Vous signaler les live nini? Et là on y a signaler live. Bon tapoter la famille. Bon tapoter. Ah donc j'y viens on va bien aller quoi Denise. On nous fait un abonnement yozo ni maman bon. Pour moi la game que je te connais, je sais comment vous fonctionnez. Avec l'idiote qui n'a pas de fesses. Denise, aux autres d'abord finga na ebi game. Denise on beaucoup là naï. Bokola na Denise. Mirai bat moi classe na biso je te sali.
Denise on oyeba ne wapi oyo yebi caractère na mba moko yeba je sais comment vous fonctionnez. Mama boni koza mito boy. Denise akolini na poto yo kola na mboka uti province. Oyeba ndenge fonctionnera ndenge nini ya botambola. Binse biso photo yo na ma Denise boke winzi. Binse biso photo yo na première dame ata ya kala. Ya bobo kola ma bat ensemble Toko Erazaka est du soignant, tu vois, donc on peut se battre tout ensemble, ma chérie. Hein? Bon, si vous liez ta foufou sani monko o yo koko maquillé, je sais comment vous fonctionnez. Comment vous utilisez un mot où tu ne maîtrises pas? Ozo le mambo mususu, na makadizo pozo kanza mambo mususu, mais na malo baby mamalo mususu. Mouto koko le baké, je sais comment vous fonctionnez. Faut que na mouto kotoya, mouto bovanda. Obi kete ya sukola na pokwa ye likambo sala rabo yo na ye bovandela wapi tu sais comment kindra na makambo un bon mytho qui ne se respecte même pas son bras mytho do mo beke mutali boma encore na poto awa bana kini bomoni biso na poto awa bato maboma poto bangwana ba Sandra kande bomoni avandi na ba memi mwana mais ane mutali boma soit que na hôpital Mundela zo déclaré folle. Ça fait 17 ans passé à Zakaliboma. Biso batama boma bakenda misala e bana kini. Batama boma poto ya te loko moni na fulu. O moni ya kati bilamba te. Biso batama boma biso ba Sandra. Kando moni azobota bonga na mwana bébé ane liboma. Donc wana kutu bola na bino pongi bo kanisa te ko c'est une tantine azo manquer première dame te tantine te là elle est folle en fait. Ah, toi, bato maboma bakindra misala bato maboma ana mumbali na bana bato maboma alamba kame azali boma. Ici ça se passe comme ça. Voilà. Donc boye banamino ke to ana faire na mutali boma. La métisse wana ko ya ngwanzu wana kwa tera bate wana. O azaka éclaté. O snap et sungai. Na bilamba ko taka na magasin na mbongo lista. Taga même façon oluba et s'appelle que un bon bokate yangwe musenzi te en Europe moni na façon oluba ndenge mwasa luba ke pesa te lengi au mona que ozo luba penza et pesa na posa te en fait tu veux pas que terre à terre lo mo boye ba sente lo mo boya lali par-ci par-là à se retrouver na porte donc même façon oluba ndé baninga ya poto bobo tata moi charisme comme pe na moi au mona na bedende na oluba na tinga msamu no konzemi tabanzi AVC eza fier chérie. Yo on a fier au kosati. Yo remarqué nga se na lo bekenisa onde AVC. Fier pour na ma poto. Tin Afrique na ndolo ba britain. Ba seke la poto. Et bon yo za na poto mu kisito makasi se ozolo bozo panza maboko ozo expliquer onze mutu mo bozo la sabana ko yemba la chorale même pas dans terre à terre même na ba langage non ça ne donne pas envie d'écouter ma chérie. Maloba non très moche. Très nabana yakini penza o bakola na capitale bakolo babuité donc ozo sa mambonzi mutu mo utemba mo province fou à se retrouver na Belgique mais non ma chérie quand même au salaire peut 8h du temps en avion ozo qui peut 8h du temps il y a mon hôtesse de l'air il y a mon pilote ata il longue hôtesse et que changeons façon de parler té moi charisme il y a hôtesse hein yo avion matin yo mon hôtesse on sala ba signe avant avion matin zo la sebatu sentir repomboir téléphone fermé yo na vieille matin on t'a ça la geste on a n'y sauté si on t'a ça ba geste on l'a que au long Afrique mais non là tu pars en Europe donc ba geste na zone là qui so yana so vana kana mboka mtola ça comme azate même quand qui ça nozo ke ba matadi na camion au comme pour mon ngo il faut mataka ka viande okuta hôtel ça temi boso avant hein cache nez couverture tropé sabino téléphone fermé à Tcheboui il a si kanga sentir dans 5 minutes à Tcheboui tout boua alors là ça donne à boui ko suba te so ke vezo mata azolo ça donne secousse avec ningana secousse donc là tu as senti pour un rafio ko sala boui au koyate so ka cheo boui so ke vezo mata ko suba te
Yeah. Te. Yo ata na avion, na do yo zone eloko te ata na avion. Si basala signe ya boyi. Pona yo kanisa nini? Omona jeune fille hôtesse atelema atie boyi. Liboso ava volema. Elakisi mutu asuba te. Misubela avion mata parce que soki ovanda ozoleka libumu na avion. Okoko kwera kivu boyi nyonso esopeli yo. Yo batiaka déjà na avion. Donc elakisi so estokomo boyi. Sekus tokomo pumbwa. Kosuba te. Il faut zeli avion mati soki ezui direction. Et comment okende là okomi na droit osuba. Yo wana nyonso mona te. Donc yo ngwe bisanga ke yo po ya no poto. Nanzela camion. Même ma chérie, t'es sorcière. Franchement, t'es sorcière. Babi, les bonhommes, t'es à l'axe, qui est l'axe, qui est aux autres, Afrique, aux autres, qui est des mots comme sous. Comment yo quitte un avion au Kangate l'autre côté? On peut être bourré jusqu'à ce niveau. De yo bimana ba signe na nyonso test de yo kate. Pour ceux qui parlent anglais, mais interprète en français. Yo stole bagage que era nano yeko le français te o yo zoloba. Et bon on a ba geste le que l'autre. Yo talaka RTN cette information baba. Place au kola na ba kingasa ni kuna sepe na baba kisanga ni to côté ya ba kingaka ti koleka matadi kuna RTN se zwakate boni boy. Comme mama biso so tokoli na information à 20h mambo mboka. Boyo comme combattant en cas boyo lalo la muki lo kwa mo pepe. Mais non ma chérie, il faut zoaper tante. Zonga non avion que nous école non ba signe hôtesse. Ouais bah non il l'axi nini. Pour comprendre que t'es loin ma chérie. Hein? Yo non na pour ma signe. Ya cache nez. Sentir. Oh non musikati. Mais pour reprendre l'idiote qui vient de m'insulter, moi je sais tout hein, Bolingi, sauf tout ce qu'elle vient de dire. Yo m'en pose consciente. Ah là là, tata, maman, yo pour là, mais c'est la même, maman. Je s'explique. À niveau. Pour répondre à l'idiote qui veut m'inciter, idiote en haut, ceux qui n'ont ceux qui idiote en haut. Si que yo ceux qui idiote, yo kana kombo ya maman Denise, ma chérie, tu es bibi non de beaucoup c'est là bas tu ma cambre. Côté ko sa makambo to ye bibi non. Oyenga ko isa so vérité ma Denise so kola nae. Quand yo kola côté garage à Inga kuna kota courant na province. Ma Denise a koli na poto yaya. Ni dada ni de Eve. Congolais nyonso te bibi na lokuta. Soza combattante solo ya kolobela mboka tika via ma Denise. Tika vi ya ma Denise. Pour réclamer ma droit mboka non on a pour ça te au côté de la vie privée mutu au salaire au ba mambo lokuta non ma chérie. Non. Pourquoi yo monter mto a combattant ba za belé oyo ba bunda ko na mboka puis tout monde à cause na bango et ça normal. Pour mutu moko au sepila amona ba décoller ba ko fo mutu moko au sepila mona mboka nenza mutu moko au sepila amona ke yaza na poto ba décoller ba olila non. Donc ba combattant bunda combat o eza réel. Mutu combattant monta bunda pour intérêt n'est jamais parce que majorité ba combattant ba na poto. Ceux les pour intérêt na bon ba ka na poto ba vivre bien, ba lire déjà frites, aller à McDo, au somba mai matabisi frites, au somba boy soso 3 €. Ceux qui ont souci à mboka te bon vendre à bana na bango bana basi bana mibali na bango ils sont fous mais pour moi on a pas l'accent bolingwa mboka malgré ya sana poto olia malgré bana poto mais en tala ki mboka na biso c'est on ne va combattre au biso to yebi que soit yoki likambo mboka olala te ana posata ya finga Tshisekedi te en lobana Tshisekedi étant que président au monde ande mboka ekendete en contre la vie Tshisekedi te ba no conteler au botana nanyo Tshisekedi wana ko mema pizza te ma chérie wana sous combattre wana ya combattre wana comme continue la vie privée c'est combat loba makambo a combat qu'il y a besoin de saler mission que tena kini ba bonsa ba embouteillage ba 3h du temps ba konza mboka bote la sono likambo banzela car la terre rentrée scolaire bana ba banda classe bana ba ko maka ba return école ne makambu yu etant que combattant il faut c'est la vidéo
makambo oyo efolala te folo bano banzela na Congo nzela eza te bato bakangama na bambouteillage ba 5 heures du temps c'est anormal soyo moto asalaka déjà ere moto aolongwa ndako 6 heures akomi mosala 11 heures afungoli bureau ere moto akendaka mosala aa na 6 mois impayé para bongo vivre ndeni aa na bana bakendaka classe 6 mois impayé rentré kala te fa somela bana bakaye basak yo normalement tant que combattant ba vidéo il faut ça les ngouts hôtel ma pona ba parents au bana ba banda classe kalaté yo faut tel ma pona bana ba auto ba diplôme ba papa na ba sala raté bana ba ke université ndeni ni ba diplômé ba ko moté kamai ba licencié ba ko na ba cabine en ka appel moko ba licencié au moins a commis changer mais so tourner mais so sala ba étudier abimi celui ba diplôme ne nyoso na mal ba pouku de ba soit ba bulletin o e umeli tellement na mal musala ezate akomo kangane kwa akomi changer yo efolo bande ba fie belé o bakoma okata braza ko kekoluka vie o mais bango nde fois ba secrétaire ba ministre bango nde fois ba honorable ba na sénat kuna ba olobela mboka to mona ba mi connaissance ba mbeta mesa ndou chef honorable j'ai quelque chose à proposer à Telemi boy to moni chemise veste aolo ba batela te agana ISP Gombe te atanga na IECT yaza na inikin a collègue na biso oh yo mambi fo lobela ba innocent mususu bazana makala étant que combattante yo fo lobela ke ebele bana makala ba innocent bato fo bazana makala ba libanda pona nini parce que mboka etambo na relation soko za mwana fulani wana droit osala ozaleki ya fulani mambu yo etant que combattre faut tellement yango wana makambo wana esila makambo po na sa famille po aza koko ya nanyo ataya tuti mutu bakoki okangete po bakangi mutu aye na la police non basambisi te mbama ko ana relation générale abengi bon libéré mais makambo combattant yo faut tellement yango wana ke mboka ezokende wapi tokosalela ba relation jusqu'à quand toi kana poto relation ezakati ezaloza papa mobimba okwei na mbeba wana 10 ans no 5 ans 3 ans na prison awa marambo mwana nga bala mondele lokwa bakangi nga na benga bokulwa mwana ici ça ne passe pas yo siko za combattant so na poto oyo nde makambo faut sela ba vidéo oh yo ko to so ça ba vidéo ya bongo ya biso so to s'abonner na TikTok na yo parce que to mona ke te quand même muto olobela biso biso to ba combattant te mete ya na tantine moko ye penza so aye ba argument na ya ka solide ye penza so ki aye wi akota kana na vie pour ça ba konza mboka te mais ye tant que combattant yo défendre mboka na valablement ndeni ni yo okokolobela te nde banzela na kini ezate mais zo ko expliquer biso ma Denise alala na sango et après elle assis sola na sango aka première dame yo lo yo bundela roulage mo ba tout que pas cortège à ministre ba bomai en plein musala moi sine lelo ba pesa elo côté atika moi sina bana ba hotelengana ba dossier yo étant que combattant il faut vendre la kakutu ya mwana ya ba mort d'homme il faut vendre la ngope yake te il faut tout monde moi si wana ministre on il faut samba pe azala coupable malgré ça ministre pour to na poto a tout monde na ba président de la république ba kenda ba kacho biloko yo faki kuto telemela neti roulage na biso soto mona vidéo ne ba eko bete yo etant que combattant yo ko la te na likambo bongo parce que yo zolobela mboka na yo et citoyen nyoso ya Congo oyo ko mona breve mona ni penza boye kaza na raison ne ba bifolo ba jusqu'au marambo lobela mboka yo etanke combattant ezate yo koma na okaka ba mona ki na nanyo yo asala ki na nanyo yo Sylvie Mulumba mukala na ye ayela ki ba masola tina to sala na monini et boyo kasina za première dame ana droit vite Poya sola na mutu takomisa mutu pire fatu na posa na po yo zanani batu nyoso yo seka na bango wana biso batu to biso seka na bango osaka olingi et bongo koza première dame de longoli sentiment étant que humain a sola na batu te azana ba mi kalate ba elepe masolo te po aminte a première dame oui
mais pekisi etata théâtre et pekisi ete likambo leki na réseaux sociaux seka et pekisi ene lokote et tant que ça première dame ana ba limite on se respecter tant que première dame il y a on ça na vie privée etali congolais etali congolais biso etali biso ba droit na biso tant que première dame ko lele maman tel biso likambo transport tel biso likambo ba nzela pour kala te rentrer bana ba ko na ba classe retard mama talela biso ba papa bazo futa mate ba 9 mois payé banda kwa ba tutu futelaka zandu kuna ba panza bato ibo ba mama o bateka rato du jour mbongo akoteka yango ifasa la winzi ya ba longoli na zandu mama bongo vivre ndeni na bana nde ba dossier oyo faut penser la biso ba live eza dossier mo valable que oui penza mama Denise yo za mama zandu kuna ba panzi ba mama maman bazaka so ateki moi 3 mbisi mbongo wana ndo sela winze na pokwa amemeli bana biloko soka teki te bana baolia te sko ba panzi batu na zandu mama bongo suka wapi ba maman batambola moi mumbana base ya matembele ache mona musuna mukongo ba musu batikali na ndaku na nzala tote ko mona bana mo ba ote ko kufa po voisin pesi bango mungwa e ana poison mama na bango kendo teka yebisanga neti bakabungu ndeza bakayobele bakonza mbokati mama bimi ake koluka na sa moyi po bana bali atiki bana na ndako me vi baswanaki na voisin bana bazangi ka mungu aso epe mafuta batia na loso basengi voisin pesa ba mafuta ya na poison bana 4 momba bakufa na mukolo moko me ba dossier bongo nde ba dossier o il faut telema peke mama bosa la justice yo za mwasi mama me magazemo ebi pasi ya kobota muninga mwasi kokufela bana 4 likolo akepe koluka Comment fia bongo koza na mutema makasi fio na to mona place la sambisete to ebi kota lekate ba dossier bongo déjà ba dossier to telemi que il faut to mona fio na ba sambise il faut kota makala parce que muninga ko me ma 4e moboko la bana na o ke ko lukana moy ba bana 4 na mukolo moko ya yo mona mambele kana komote o oza mie placé et les caractères bébé et belé OK oko banda par jour o yela biso ta ba des dossiers par jour. Et puis tous les jours aux ans à dossier té. Les gens ont sur la vidéo mon garçon mon à côté si policier des doigts. Donnant mouton bang et sous policier té. Na mon vidéo mon sous mouton zo bundana policier. Kana Congo ti. Na poto déjà policier à quoi. Donc oyebi grade net ce ka mouton tenir biso ka tente o bandit ya kolenga net mi subela. Azana et na PTT azana ka simple policier. Mais n'importe de ça, votre carte d'identité. Soit continue à trop fraude, à vous frauder qui, au moins, qu'un contrôleur, yo, moko mi kageli na wisi. Un simple contrôleur, parce que yébike, c'est na sombi biété. Nana mukandate na okomo na peki chassa. Mais na Congo policier, comme les peuple ont bundane na policier. Au moins, le peuple a bêti policier pour des têtes policiers pour évanoui. Pour policier, même si on a un nanzala, na kuite whisky. A côté maté. Mambo bongo kana kongoti. Ana poto isalama. Ana poto zana réseau zana tort. Déjà quand on bêti policier mbata même mon frère, ma sœur. Yo mo koyebi déjà que atoza belge, atoza français, yo mo yebi que milier ki obiko kit. Pour modèle non bon le lo kraka na violence nyoso et puis ba ninga no ba to bozala wana ba omono muto pusa na zate nde na Congo ezaka policier nga simba muto ba tumsupe ba ye to mona ba okanga muto na misu no aza na réseau za na tobo otalo ko ekeko oyo banda de no chali loba yo za na poto mona mambo bongo yo nde fosa vidéo que président yo tangi na poto mama Denise yo po ozuita na poto boyebi mentalité ya poto ninge kina pona nini te ata na Congo na biso ate ko zamba mota ta mukie to mona kata botala makambo elika mama Denise wana fondation na yo to mona ko ke ko soutenir bana na ba hôpital to zo mona zo na ba ofele to zo mona zo sala ba don metala na ba papa ba futi ba monter rentrer kalate. Ce que ça dit, vidéo bongo, dès ton mois d'août, même 5 fois l'année. Yo kasi mutu moto za entourage à Denise en copier vidéo à Tindelier. Qui a mon appel que oh, mutu ane na poto alia kabia ana bani na poto mais on se soucier quand même.
na Congo wana nde tobenga combattant wana nde tobenga combattante oza na souci ya mboka moto aza na souci ya libumu neti yo sandre ozwa 400 000 soki combien olia yo moko osala même pas association tomona place osala ta badon orphelinat te tomona tosombeli bana bakisi tomona te na baeponge oyo ofungolaka mbanga na yo mama fiantoto yo no ye esulobi cool nice